mbote bana kini bana poto balandia le minute de Noël yenge to pesi bino mbote mingi babi a oza moi ya ba mourir quoi to pesi bino mbote ba mourir nyonso veut dire c'est Valentin silité ba tout ba fêter ka bu continuer ko fêter donc et silité timwe qui ne aussi là dans fête des amoureux et zakaka en tout cas na pesi bino mbote mingi partout bozali lelo to za na sujet na biso ya suka ya sikaka ande na lobande ka bino boyebi na le minute de Noël yenge biso lelo to lobela bino to memeli masolo ya sika to memeli lisolo ya pasteur Alpha Luka veut dire pasteur à za Anakin il paraît-il qu'il a outil Nigeria pasteur à Sekusi Ndeko Mobali au aza congolais biso so boyebi ba congolais donc Ndeko Mobala Sekui Ndeko Mobala kufa qui veut dire ba kendeki na pe na mort ya mama yemo asali kuna 5 jours et puis pasteur aye ko assister jour enterrement ya Ndeko et puis a 5 famille na bango la musa a prier pour na Ndeko Mobali to yebi kombote Ndeko Mobali to yebi communauté Ndeko Mobali to yebi pe quartier Ndeko Mobali to yebi pe famille en tout cas yango nde ezali solo na biso ya lelo ailongo na bino en tout cas tolanda papa mbote mama na ngai bon merci nande bo ndimi na pousa na pene na bino question na ngeza ka sur le pasteur o auto sekusa mowei donc biso sozo mona ngona ba Facebook ba image ndenge zo leka il paraît-il que za faux na ebité soki pona yo kolo bandeni te bon pona nga na mona ngeza faute eza ngo réel parce que tout le monde dans la Bible, Yesu pe c'est que Lazare kutu bakunda qui est et ça qui 4 jours na sia mabele. Tangu Yesu aye azaki na souci à Lazare. Po azaki muninga na yo alinga malamu ala musa qui est. Batu bakamwa ki batu balobaki pe Yesu azana kisi. Mais azaki na kisi te. Alataki souci à muninga na ye yangwana ala musa ki Lazare. Mais Yesu temps à l'homme qui Lazare qui n'a pas preuve complète. Donc tout le monde a besoin de Lazare qui lié et puis je suis de la délier qui est. Mais il mange oh c'est comme si c'est un montage, c'est comme si pasteur bayo quand il a mouton et pour mouton koufara monopole l'été en fait. Bon, nga tant na moni pasteur Alpha, na moni mouton na kata cercueil alalaki munoko zaki polele. Tangu mouton na kufa kita na moni image, ce qui ba bosani ko kange munoko. Mais na moni pasteur Alpha ye a sambeli pona ye ti a telemi pona moni eza contradiction te mutako kufa pe misu polele mutako kufa pe munoko za polele ezala kana ngoto mona wango donc biso sto kufa la rabat est-ce que mutu vraiment fa kufa ra munoko polele ngana biso mutako kufa misu polele to munoko polele bana kini bana poto so mutako kufa misu polele munoko polele bakanga ke munoko donc ye munoko ka polele bongo c'est comme si mutabando pe manaye bon maman si bat bazaki wana te ya kufi brisque bat bazate munoko polele ba yokuta musa kufi munoko polele bat bazaki te na okange munoko bo bato basala na morgue pardon bon bato basala na morgue te tozo tala comme si mutakufi na ndako ata na morgue te ba miye ko mema maman bon pona ngai na moni contradiction te na ko sekusa oyo papa Alpha a sekusi mutuana na mona ngwe za normal parce que Bible lobby mutu oya kondimela nzambe akosala kutu bikama koleka o nzamba salaki. Ok, merci beaucoup papa. Toi juste papa Moussoussou. Non moi ba mi balé to raté opportunité papa excusez hein. Mbote papa. Mbote maman. En fait tout ça qui pembeni oyo ki sujet na biso ndenge ezaka sur les pasteurs Alpha. Pasteur Alpha a sekusi papa na biso kombo pe yebanité, commune pe yebanité mais eza on a kin. Donc pour yo est-ce que miracle on eza montage ou soit ndenge ni pour yo c'est yo. Bon pour ngai na moni eloko bakisate hein. Bible Bible kutu yango ekoma et natanga suka to ba faux prophètes na ba faux pasteur donc na habité à la faux pasteur to faux prophètes donc yemo ko de ça la yebine yemo nzambe na yi donc asa mabe to ça la bien jugement na ye ya pas na yemo ko donc oh biso moni to moni que a ce que su ebembe donc to yebite eza ebembe solo to eza ebembe ya lokuta po ebembe ngo pe donc mutonga kufi munoko eza ya kofungwama oh eza un peu étonnant munoko eza ya kofungwama et puis munoko eza la mouvement mutauti pe na morgue mais munoko eza la mouvement bon ndenge to loba et mutsuka kufi
akokufa mpe ya kofungwama miso kofungwama mais toyebi ke so na ndako baboseli kokanga monoko to miso na ye bata morgue basalaka mosala wana donc jamais bemeuti na morgue eya miso kofungwama monoko kofungwama donc eza un peu louche donc nakozonga na mosali moko ayemba Patrice Ngoi Musoko ayemba nze moko ayemba ke eza na bamiracle biso esama na total na télévision awa osomona pasteur mo asekusi atemisi bakoka asekusi bibembe mais soto landi origine ya bato wana eyebanaka te sope tobi tose bato bapesa baadresse ya bato wana ezalaka te donc c'est comme si ekoma mo bamontage moko boye donc mo bakende bafe fo na bavillage na bavillage na kati bazwi bato moko basekusi bapesi moto moko ayene babeki toyebi bisa auti te oyeka kopasteur moko asambeli atie maboko aboki babeki amotambola aveugle amonaka te mais amoni première fois na otuni o couleur nini o couleur rouge o couleur ni o couleur bleu yebi couleur na ndeni po ba botana mona couleur te couleur rouge na noka yebi yango ndeni donc le pena ba sezate donc on se basa la wana biso to bata miso molilité biso zo mona nde bonzame zo sala kata bango mais ça ya solo donc so eza le onga basali yango so eza le kuta to eza ya solo donc yemo ko nzambe na ye ako juger donc ngana lo juger te mais ngana monike asali mika ke mutakufa la muki donc nazana commenter bien minga bakisa te. OK, merci papa. En tout cas, merci de répondre à l'invitation nanga. De quand tambola, razwa nga boto tambola. Ah, j'ai yo lo banini. Ya swanga ya to kena biso. Papa yo za lo ko lo ba. Ya telema ah. Bonjour de comment va? Ah bonjour. Wande pe mulai nga mukuse ya mimi ale matin la makambo jota vrai mulai na kokete. Donc si je ne me suis que sur le pasteur Alpha. Alpha ndenga la musi jeune garçon la ka jeune pe le quoi yo quoi donc pendant yo argument ni no pesa. Est-ce que miracle des vrai to les faux? Bon pour nga na loba ki mo place na ya na deka. Bon tantôt to ronima tantôt pe to roboya. Bon ça va sauf que ça va que ton dimi on est un seul cas mais sauf que ça que to boy là-bas il y a des cas. Tantôt to romona que pour to mona ke ba fumungi mbango bala musaka batu mais batu to mona ke bandeko na bango basani basala place ki ndeko na sasa nini akufi. Akufara toka basangi fumungi mbango la musa muto sani agote mona papa. Mais on peut bandeko na bango papa excusez. On peut bandeko na bango bazala kiti. Bandeko na bango bazala ki famille na bango bimbana da passer muta kufi veut dire mutu madaye asali daichu passer ayo la musa. Bandeko bazaki bandolela. Bon parce que pour nga lo parce que bon parce que pasteur e be mango titango utaki na mort que ne selon image ni na mona la ke e be meuti na mort que muto muno fungwama en plus pe misu pe bouger pe mo muke ba marque mobi. Place en vente place en va selon la moque des cas tantôt cause peu faux tantôt cause peu vrai bon place on a na bato ba message ba bindima ni maponga na na ni Thomas na bato ba message bindima ni bon wala solo ba bandima la ba mai ba popole mai boe o mona pa ba liko pupuka mais ndet na ba place na ndimi na ngote parce que na va mutu mundo uti mo ke mutu pe miss ne pe so pe miss ne bouger bon tata so pa ça pas que miracle va nzambe na bato ba message ko ndima bon bandima bon pona ni be fona ba ke mutu na uti komi nini avant la province ni toi za nani so ya zaka ndimika so uti na province mo quelque part banini et a mystique place nga place avant on m'a passé pour nga pour on ndimango la bana place avant ya bana deka tantôt na ronima tantôt na robo so na ndimi ngo ya un seul cas mais so na bo ni na bo ngo veza deka tantôt que ba sanga mutu na uti wapi tu ba sanga ke mutu na bande ko ne pe bana ba le na internet tu ba Facebook plus venir mais ça plus ba ke adende so ku fa ke me jouer tel fa jouer tel. OK, merci de quoi. Dès quand on a moto 4 na ngambu kuna. To vraiment il faut to 4 ma kuna na ngambu donc to 4 prince. Il faut se rendre na 4 prince. Na 4 ma prince yaka. To ke kuna to ke pas. Bonjour papa. Bonjour maman. Question sur le pasteur Alpha. Pasteur Alpha, tu sais, comme la musi muta kufa. Veut dire, pendant yo vraiment argument les années, yo zo mon miracle l'année, ça miracle vrai, ou soit des arabes montage. Maman, mon kilo yo c'est comme mon kilo moko donc omoni balobaki na tango suka makambo ebele que ça ma o déjà Jésus ça loba déjà. Omoni mon kilo yo ndeki to tambola na ngo boye. Ba prophète ba komi ebele à part Kimbangu eza na prophète moko te oyo biso to yebisu na kati na mboka oyo Kimbangu ala musa batu vrai to mona mais oyo moni ke soki
un Nigérien soki pe congolais soki baza nani na kata ya cercueil. Non, il est congolais. Aza congolais soki congolais na kata cercueil yo ke yo la musamutu na kata cercueil. Tango mutu wana bana ko bela pone yo kenda gite poko ne obikisa ye. Wona ça ba scénario? Et ça ba scénario moto mon abelé ba pasteur belé zora awa ote azobikisa batu pona o mona raté akela suna matete lemba akia futi batu bambongo po batu wana baya o mona mutu akanga misu boye tango ako sala miracle na mutu wana funguli misu abio ba retourna mutu o moni couleur rouge yo mona raté ne le moni couleur rouge et ça dit ba miracle o bango ba sala oyo et ça miracle ya vrai té ça biloko ba sala ba scénario po ba soka bambongo na bango tango batu ba mona ndongo na ko basi balula la bango église o balaka ke ote miracle akei. Et ça va scénario. Dans ça papa yo ndimela un miracle té, yo za chrétien té. Ngala za chrétien, à part Kimbangu na mboka oyo, et ça c'est un prophète moko to biso ndimela awa. Mais ya Kimbangu akufa déjà. Kimbangu akufa bien sûr, ça na mutu moko to yo ka ke prophète moso akiti awa bo asala balikamusi. Azate à part Kimbangu azate, wana ça ba scénario na bloko na bango ba zo ba mindele o ba zo soki na ba end soki wapi. Lelo mutu akako la muka yo so ba sala miracle ya mutu ala mungu na kata seke munu reza ofunga. Omona wapi? Siko mutango oyo atelemaki bato bamoni akimi mbango akei oyo lobi wana yo pesa témoignage amona ni wapi wala sa ba senero ba luka bambongo na bango po ba église tonda po ba congolais sala ndongo wana okola mbongo ezala pasi so ika kote kuna miracle moko zana atoswa musala ta ok mbango po amoni miracle sala mi kote kuna. OK, merci papa. Mbote mama mwana ngai liso na ngai ya sikana memi ezaka ke sur pasteur Alpha o ala musi ebembe. Biso tozo mona na ba Facebook ndenge batie muta kufa veut dire muta kufa mona mu nokopolele mais pasteur Alpha prier pour na ye ala muki pour na yo selon yo vraiment ozo mona miracle na ndeni. Mwana ngai en tout cas miracle wana nazo mona ngo pona ngai nazo mona ngo lokola eza lokuta ya solote po ngai na sambe na ba pasteur oya ba pasteur penza oya nguya oyo kepa na bango penza ozomona solution neti pasteur na biso mabanga oyo akufa mais to yokata mukolo moko te muto akufi ala musiye na to yokate biso moko ngai pe na libota na ngala zala ba pasteur ko ba yebi liloba mais mama na nga tango abeli tango akufi ba pasteur balobi eza mokano na ye akufa ka poto utaki na mabele to kozonga na mabele mbeye koma o muto akufi bakotie na morke ba yene bembe famille bakumu kolela o alamuka en tout cas eza ya soloté pasteur wana akeba fimbo nzambe ezali ko frapper. Amen. Amen papa. En tout cas merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman. Oso yaza pasteur anguya. Wala mse bembe uti na moga la musango. Ifala mse bembe nyonso na kata moga ba misi bembe nyonso la musi bango poto ndima yeke aza pasteur anguya nzamba yebi na mokilo. Loka la musika moko wana to ndima yete poza eza lokuta. Ba pasteur be baza apon bala muso banda ba kufa teke yake la muso ba kufa. Tumona kama ntie ifati ngala ko ndima ili boso so na mala musi bembe nyonso ba moke nyonso bala muki ando taba ndiko lo na ndimiye. Osomo biso na famille to bembe to kufa to zela ya yanga commune awa commune nyao ngaliema na malueka Merci beaucoup maman. Bana kin bana poto veut dire ozomona na bino moko sujet na biso ya lelo ezaka pona pasteur Alpha o ala musi mutu akufa. Donc ozoboyino moko ngaza na argument pesa tenga pe na likamba lobate to telemeli ngo pe na balaba na prince munene tozozwa bato bazoloba vraiment ba pesa ba argument na bango selon bango to pe na papa mbote papa. Mbote maman. Selon yo vraiment pona makamba pasteur Alpha ndenga la musi ndeko mobali lokola yo et c'est akufa qui pona yo miracle wana ozomona ono ndeni. Bon en tout cas o ezaki chassa bako inventer tozana opportunité ko sala les portes quoi ya ko inventer ya ko kota mutu tina paradis bimise libanda batika osaba biloko yo ya malamu te mutu jamais kaka comment se fait pasteur ala musi mutu sans promettre boité ala musi mutu mais mutango ebanité soka zalaka wapi na komi nini azana famille nini mbala musi ye kaka
tozana Kinshasa tozana opportunité ko inventer ba biloko nyonso tout mais eloko boye o eza ko kosela nzambe makambo to tiko sava aventure donc pour nous ça ba inventer o eza invention donc batika ko kosela nzambe makambo comment se fait nzamba linga ka mutu wana donc ba o bazo kufa wana nzamba lingi bango teka fo nzamba linga mutu wana bakela museka ba pasteur mais na era ba Lazare pe ba tubele bazara ko kufa mais nzamba ponara yema ko tu Jésus a sala injustice est-ce que na tombe est-ce que ba ndeko nyonso ba yaka na tombe ba Lazare yaki na bato o te ba ndeko na pe na kasa ba kunda mais Jésus ponaka Lazare msusu pe nzamba ponika papa wana mama Jésus aza Jésus pe Jésus sala kango pona mutu moko te asala kango pona bato belé eza Lazare te Jésus la musaka eza bato belé mais ya ponika mutu wana donc na caractère na yaki pasteur aponika ka mutu moko oya ko lamuse donc nzamba lingi ka mutu wana ba o bazo kufa wana nzamba lingi bango te ka nzamba lingi ka mutu wana ka po ya ko lamusa ye bibembeze belé bato belé bazo kufa asali pe loko te comment se fait mwana bébé ku tazo kufa parce que mukolo on ne sait jamais asala kinini po akufa pe mutu akufi ba sekuse munoko efoga ba o ezali kama munene vraiment hein totika osaba aventure o ezaki chassa donc totika osaba aventure to ça soki to sambela nzambe to sambela na voie normale que non to bana ko inventer loko moko boy soki ndeni te ya malamu te. Ok, merci beaucoup de Komobali. On a toujours déjà 2-3 garçons. Toko kento lukasuka moi si moko de. To lukasu moi si moko to clôturer bana kin bana poto si je na biso le ezaka ya ngwana. Eza lelo tozo tala yo zaka na poso mona yo zaka poso koma ngai ngana koma yo ah. Donc eza ndengwana. Ok, bana kini bana poto bana brazaka ndeto lobaki. Nous avons na sujet na biso ezaki ya pasteur Alpha. Je veux dire miracle ya pasteur Alpha. Pasteur Alpha a la mousse un jeune congolais qui était mort et azaki pena na kata mort ya Kinshasa. Donc veut dire mort na biso a mort général to benga bongo hôpital général donc azaki a na mama emo cornaye donc ozobima et premier jour ndenge zalaka asoto la mousse bembe premier jour deuxième jour et puis to kenda ko kunda et veut dire pasteur pena qui na jour enterrement assemblée pour na ndeko mobali pe ndeko mobali la muki bino moboyoki ba argument bino moboyoki ba tunenge ba lobby atranga etalinga tenga na lobby tenga na za vraiment te nga na za contre te na za pe porter mais total isaka ka ba miracle ozo sale mela ba lobaka ngo déjà na tango suka za ba bilembo ya suka ya bloka mikemike ba bloka ba miracle neti ba boye ko salama en tout cas ce que za ka ba miracle nzambe nzamba zo lokumu mais je zanga pe ka ba gris gris na biso to simbaka en tout cas nzamba ka na fimbu na ka ko sika ko fiko ta côté bino en tout cas sous un serviteur de Dieu ceux qui vont mettre un miracle à Nzambe Nzamba zalokum parce que Bible ça a dit que Nzambe a sera ka miracle oui à la Moussa rappelle Lazare puis moi na moi so qui na perte ya son Nzamba bikisa qui et puis ils ont un miracle sous wana loko ya bambibembe bo Nzambe à la Moussa ka moi na mama oyo na nzela na éviter donc tout ça ba chrétien donc bien mais oh ya biso na Congo c'est comme si ba pasteur belé ba comment na bango nde bescro bon to juger te le but que papa azesco papa Alpha Moussa na Nzambe azesco te bino bo moni miracle o uti ko sala en tout cas to pesi bino mbote mingi to komi na suka ya mission na biso en tout cas to linga bino mingi to monani à la prochaine édition.